Original. 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 Dans les discussions, nous tous, finalement, et je dis bien nous tous, l'histoire rendra compte, on était plus ou moins en train de supplier Tshisekedi. Parce que du point de vue de l'ancrage du peuple, ne nous cachons pas les vérités, il était plus ou moins mieux positionné, tout le monde était unanime là-dessus. Deuxièmement, du point de vue de sa clientèle politique, il a une clientèle beaucoup plus engagée, plus virulente, je dirais même assez religieuse. Malheureusement, Tshisekedi n'était pas, et il nous le disait, c'était un garçon correct, il nous a dit qu'il ne peut pas porter les projets qui consistent à lutter contre la machine jusqu'au bout. Ici, qu'ils ne peuvent pas justifier leur richesse. Ça se voit au vu aussi de tout le monde. Ici, en Europe, je le sais, si on voit que votre train de vie est très élevé, on regarde, on viendra voir par rapport à ce que vous faites, on va voir comment est-ce que vous soutenez ce train de vie. Ok? Aujourd'hui, chez nous, ici, vous avez suivi, il y a un député provincial de Kinshasa qui avait brandi comment dire, les villas de M. à un moment donné. Ok? Personne n'a rien fait. Normalement, le procureur général de la République devait se saisir de ce dossier. Mais si c'était un opposant, il l'aurait fait. Que deviendra M. Kabila? M. Kabila est citoyen congolais. Il a sa place ici au Congo. Il fera ce qu'il voudra. Où je prends la parole pour la première fois devant les conseils de sécurité, je garde en mémoire la date historique du 24 janvier 2000, où son Excellence le Président M. Laurent Désiré Kabila, se fondant sur la résolution 1234 du 9 avril 1999. Les maîtres mots chez nous, s'il n'y a pas de revanche, il faut savoir que nous avons pardonné. Parce que nous sommes des chrétiens. Et les deux premières valeurs des chrétiens, c'est 1, l'amour, 2, le pardon. Moi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, je dédie solennellement en ce jour la République démocratique du Congo entre tes mains, ô Éternel notre Dieu. Et soumets ma nation tout entière à ton autorité suprême. Assis-toi sur le trône de ce pays et règne en maître absolu. Sois le roi du Congo et prends la place qui t'est due. En ma qualité d'autorité spirituelle, selon qu'il est écrit, toute autorité vient de Dieu, et en professant ma foi comme enfant de Dieu, j'annule toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur ce pays. J'annule toutes les malédictions, quelle que soit leur provenance, et je déclare que les ténèbres ne régneront plus jamais sur la RDC. Le Zaïre dans sa diversité, Elingi Koloba, Outina au Zaïre, Outina Kiv, Outina Chab, la Kassai orientale, Kassai occidentale, Bandundu, Bazaïr, Équateur, au Botamana Kinshasa, aux Alinani, aux Ali Zaïrois. Au Longui na Kinshasa, au Kenya Équateur, aux Aïna Mbokanayo. Longui na Ozaï, au Kenya Bazaï, aux Aïna Mbokanayo. Baoyo Balingiri Susuko, Tiabiso na makambo ya tribalisme, Bolobila Bango, Bino jeunesse, non. Pena okaki, mokonzi na bino a répété makambo na lobaka non, Elingi Koloba N-O-N. Nyenye. Tolingi nini, nyenye. Tolingi Zaïre liboke moko. Lisanga moko.
Tata Bo, Mama Bo, Ekolo Bo, Parti Bo, Bokonzi Bo. Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Ndengboebike 5 minutes ezalaka des sortes. 5 minutes oyo nazalaka ngai moko et puis 5 minutes nazalaka na invité. Et puis invité ezalaka ya pamba pamba te nazoka invité talaka 5 minutes a pamba ngai moko batalaka ngai na kokozula bino invité moko te aya aye ba makambo azali kolobate yango wana bomoni 5 minutes mikolo yo ezali mingi koyamba mama kalanga oyo na lobela kiye na 5 minutes 8 koleka parce que soko zali koyoka mama kalanga bato ebele na ba commentaire balobi mama oyo soko aza koloba ikitisaka biso vraiment motema parce que be mission mususu ekomi kolinga kopesa batu ba crise cardiaque donc yango na lelo makambu ezali ya koloba ebele ngai moko na bengi mama kalanga na lobi mama kalanga makambo eleki mutu eleki biso pasi 5 minutes nazali kolobango mais yo soko ye olobi yango lisusu na ngai elekaka vraiment malamu yango na lelo mama kalanga aye tolobela makambu oyo ezali koleka na communauté na biso oyo batu bazali kosala polémique o batu bakomi makamba politique bakomi kosala lango buzz mama kalanga bomonaki pe dernièrement émission elekaki alobaki pe ke yepe akozala d'accord te soki batu oyo yakala bilongi na bango ezongi lisusu na gouvernement et puis toyoki déjà makambe belé puis tomoni na Sénat kaka bilongi yango lelo ngai na insistaki vraiment na zola bino mama kalanga ndenge bo senga kinga bino moko bo senga kingai lelo mama kalanga azali awa na biso donc ngai penza ezala pe sengo makasi ya koyamba na émission ya 5 minutes avec César Ngadi donc botikala vraiment nakati ya site na bino donc une fois de plus na sengi bino merci ebele na nyo surtout bosala na 5 minutes na fidélité na bino na 5 minutes donc lelo tozali na mama kalanga nazali ko pesa ye apesa nanu bino mbote nga na sepelaka mama kalanga donc denga lataka penza mama kalanga zala na harmonie de couleurs donc vraiment mama kalanga ezali vraiment ndenge mo abandolo ba bandeko kosa batu ezali vraiment natina mama kalanga mbote nayo Mbote mingi César Ngadi grand prêtre ndenge yo moko loba tozala na grand prêtre na biso Jésus Christ de Nazareth oya pesi yo nanga pema pe na pesi susu mbote na bana nyonso tu ya mboka na biso partout et pa bozolanda Cleboa tout le monde est d'accord donc nga pe nazalaka d'accord na Cleboa nazalaka d'accord na grand prêtre César ndeko na bino na bonya na ye na bitumbano azobunda pona mboka yango na papa mingi akolobate et me voici je suis là yo zakano ka pesa grand prêtre kundola kano kaka ninge ka décider que maman dimanche tous ensemble voilà et me voici je suis là nzamba pambola bana na nyonso ba olanda biso molimo na nzambe Saint-Esprit ami fidèle à disposer biso milimo nyonso ya mal interprétation ya haine ya jalousie ya méchanceté et longwa totondisama na esengo soki vraiment na kati ya message oyo Saint-Esprit akosunga biso kozwa implice na lingi bino mingi mais Christ alingi bino mingi kolekanga Jésus-Christ Seigneur merci papa que Dieu te bénisse na mono toujours en forme ndenge kaka ozalaka bien présenté que le Seigneur vous bénisse merci. Merci beaucoup mama kalanga na linga vraiment soki na yambi omoni benvité mususu mono yambi ozoka bien te mais soki na yambi nazalaka na esengo pona yebike makambo oyo pe kobimisa ekozala ya motuya mama kalanga émission elekaki olobaki o expliquer belé balandio na bato belé nazoki ba coup de fil belé o tomboka ki pe olobi atayo moko lelo soko moni batu oyo babomi batu na biso bandinga na biso bandeko na biso bazongi lisusu na kati ya makambo oyo okosepela te mais mama kalanga to bandana na Sénat to moni kaka tambo mwamba azongi ye mutu aleki wana après to moni vice badibanga mais tambo mwamba aleki wana mama kalanga to bandana na Sénat avant to kota na oyo ya gouvernement oyo kobima mikolo mama kalanga yo na ebio
expliquera bato bien parce que bato bele babenga babi bengelaka biso mama kalanga soki moto ekiti likolo po akisa biso mitema okoloba nini na makambo eleki mpo na Sena. Merci mingi bana nyonso tu ya mibali na bapapa o bandimi bayoka mwasi azoloba quand même quelque chose nzambe apambola bino mengai na kosenga molimo mosanto pe Christ de Nazareth nzakomba akitisa biso mitema parce que nalingi ngana loba te yango nalinga koloba toujours na pikoli monoko na ngai ya masumu na bwaki na lati monoko na nzambe. Merci mingi pona motuna na o papa. Na koyebisa bino bana na nzambe bino peuple congolais de partout bipa nyonso tu bozali na kati ya Kleboa. 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Na kolobela bino boye. Bana na nzambe likambo ekome libiso ce n'est que normal. Ezali likambo yo na kati na Bible na kozwa référence mon nzambe alobi mon peuple est détruit par l'ignorance, faute de connaissances. Au monitango likambo e salami lelo ezali mabongiso eselema kikala. Cela veut dire banguna na biso oyo ba bomi biso o ba nyokoli biso ba mi bongisaki. Ba mi bongisaki ba yebaki ke toza coincé na présidence. Alors, toza coincé na présidence pour to kanga ba peuple to continuer ko nyokola mboko to salanine. To kotikela bango présidence pour kune ko simbate puisque na yebisaka bino depuis kala depuis tango Mobutu ba américain les hommes puissants soi-disant gouvernement américain elingaki ko sunga peuple était puisque on disait toujours que Mobutu c'est un dictateur. Azana na clique na ye azana na ba collaborateur ne bango ba ko sepela mais peuple konyo kama et pourtant ce total na tango deuxième république à Mobutu tilelo to aki mwa kolia mwa mbongo na biso to ko benga pio de to respirer mwa moke sécurité ya laki tatabo moko mamabo na kanisi boye bibino mo bomo na ngona Kleboa grand prêtre César akindo kundela bino makamanzo to zonga kunate. Donc cela veut dire que lelo yo elo tokopesa nzambe merci parce que ba mindelo bazala ko piller mboka na biso na tango wana banda na deuxième république jusqu'aujourd'hui moi kabala bato moko wana lokwa to sambela ki to lobi na nzambe betisa bango mitu nzambe lobi chaque chose à son temps. Israël na telemiskopo na kango na bino yango confusion kotaki siko ba malin bo balingi souffrance na biso peuple congolais changeate kende babi bon to tikela bango koto mais to ko coincer bango boy to pesa bango ka étiquette bazana na biso to gouverne nzoka nde babosani ke na kata Bible nzamba lobi parfois le malheur est bon po batu mingi lelo balela ka so malheur ko yele pasi o mona lokwa ki asuki ya baby mais non tant sous malheur on ko ya pona bien na lobi oyebite hein voilà nazo kende rapidement donc makambo e komeli biso lelo na kata ya Sénat na kata ya parlement to koki ko kamwa yango te parce que boyebi biro moko ke constitution ezali ya président sortant oyo mokolo ba makambo oyo basala constitution na ndenge na boshabo pona azala toujours na pouvoir ya nyonso a commander voilà to koko salelo koni bozoka ke président na biso ya lelo ndenge na benga kaye Fatiwa Yesu azako se référer na constitution pona nini alingite e funda ye eloba ke me yondenge ni notosité beaucoup comprendre. Alors moi je pense que ce qui est le président tambo mwamba bimi kuna parce que babongi saki makamura bango zalaki akobongisa tokoko zongela kuna lisusu te bala nzambe ne na utikolo parfois les malheurs est bon yango wana lokole yalaki ndenge wana yango wana président tambo mwamba abimi benga prière nanga makaso ngala lela kitolo nanga na babele na lobi nzambe ona bondelaka soko zali nzambe ya solo boshabe akota kuna teta tapo ebi dossier na zarango ya boshabe na s'intéressa ki mingi na tambo mwamba te mais nzambe na lola asali ye moko surprise ndenge ngala loba nzambe nanga bikamo ishuaka te. Bon je pense que bobanga te bana na nzambe bokoki ko banga te po parlement majorité bokoki ko banga te po nini comment dirais seni majorité te majorité za la peuple na ko pesa bino ba témoignage lelo boyo ka ya deux pays moko ya ngai moko président ya ngai moko na kaboni na ye une semaine après na bisa bino makamuni ne salemaki ye pas zalaki na bato ba benga ye bango ba bande ko ba benga bango ba dragon rouge na ko betela bino témoignage ya moto wana président wana o ya makambo ya ko lekana mboka ndenge ko lekana mboka na biso nino ye uta ke ngona bano papa César soko totali bon
tambo mwamba leki mais botala makambo nzamba comme osala po biso mama na bino toko sambela kasi kote depuis tata nzamba lo baki bo bima na kobe kolela wana pia makasi sili siko botikela ngana sala toko bondela ka betisa bango mitu so totali même tambo mwamba a passé bien sûr mais bon moni makambo esalami nana di mai ke bahati bako ozwa 30 personnes puisque toi, Bengango Tolobi, Sénat majorité, Parlement majorité, Moutako Sabinote. Même peuple de même FCC, majorité, quelle est V. Chaque chose a son temps. L'ignorance détruit. Tout ça, na kati ya moi, ba déception, ignorance. Pour biso total qui kuna to yeba ki maye la bateau en ate. To zala ke veiller tes côtés ya ba député ya bani. Ya ngono mo ba député na biso so biso to vota ki ba bimité pour ba bongisa ki mabongisi na bango. Ezali mabongisi. Mabongisi nyonso to ya zabolo. Les rois des rois zalaka. Pour moni bino mo fatia sakabimbo kawana na les rois des rois. Colombo kakotela mabomona bino botika kobanga bomona makambo salema. Donc je pense que papa et yanonanga na cause ngiselo ka yango wana. Alors papa le bina biso alobi mon peuple est détruit par l'ignorance. L'ignorance détruit. Mais tango yeko comme éveillé pour luka ignorance on est quoi pour bongisa zabola ko kweya. Réponse na yango wana. Ok, mama kalanga nazali awa po na représenter batu oyo balandaka biso pour babenga nga ba misusu batu bazali ko banga balobi ke Parlement kuna ekeye pa kanambe Sénat ekeye pa kanambe batu wana neti bazali na mayele ya mabe donc bango bazana mayele ya mabe na sima na bango pona bango batu bazali ko banga ke basala loi moko neti bango baza majorité na Parlement loi wana eleki tango ekokoma na Sénat alekisi yango donc bakoki pe kolongola président na biso na bokonzi donc loko batu bazali ko bangela yango wana mama kalanga. Parlement na biso na Sénat na biso eza majorité to boité loi ya mokili na loi ya nzambe nde yali tout puissant to mona ki ndenge FCC sala ki wana to benga ki yango tango président oya buto bima ya mwasi to benga ki yango ke parlement majorité FCC mais na minute papa na olobano ke makambo nzamba ko bongisa na kolobano ka sesa ngadi bana nanga bolanda nga bozela na pesi bino ka 60 jours ozolomona makambo ne osalema na minute sezanga dina ko confirmer peuple oya linga na souci mbokane na yebisa bino majorité ko za susu ni na parlement ni na Sénat pas question parce que nzamba lobi la vérité finira par triompher chaque chose a son temps donc cela veut dire là on a soka yango na papa nazo pe sa yo réponse donc directement et parlement nangonga o ezali nango majorité na FCCT et puis FCC wala papa tango bengango ke FCC bon to boité mais na minute FCC majorité ezate hein et alite na minute to balo papa ezali makambo mususu nzambe akobongisa o nzambe bato bakozala surpris et donc nga na bisa bala nzambe peuple congolais ko bangelo côté parce que nzambe azala mabongisi ne bozela bino botala makambo nzambe osala donc cela veut dire président na biso bakotikala ka jamais kolongola ye atambala moko te ni na parlement ni na Sénat et le côté papa au contraire parlement wanana Sénat wana peuple ayebi yango te monde entier et yebi que eza magouille eza fort donc cela veut dire que ce qui le peuple a lobia telema makambo aussi la papa ngo yoka ke tangu ifeni mambu ifeni zamba pambolo. Ok donc vraiment nakanisi makambo to mukili likolo una et pas nzambe mutu agéraka makambo surtout to monaki pe donc to ndimaki te vraiment que bosha bakokaki kolekate to moniki bosha ba lekite donc bozo mona eza vraiment miracle nzambe zali ko lakisa biso ndambu mais mama kalanga donc to kota kaka lelo yo ya lelo po o fongola ba congolais mitema ba kitisa motema parce que ba te belé bazali sous tranquillité tozali siko kokota na dossier ya gouvernement izobima mikolo oyo toyo ki ndenge tozali koloba baza ko confirmer biso donc justice et ko kende pa ya FCC finance ezo kende pa ya FCC vraiment justice oyo papa nabiso Félix Antoine papa nabiso Etienne Tshisekedi abandaki ko lobela tango nyoso mwana na epé présent actuel à Zuyango état de droit na mboka nabiso yo obandi penza ke batwana bazwa ministère ya justice est-ce que ba dossier o ya ba mukendi ba dossier ya bato nyoso tout o biso tozo ko bundela ti lelo est-ce que vraiment
et ko salema na ndengi penza o il fallait salema ndengi ni ko expliquer penza ba ministère o yo moko lo bagi lelo penza ke so ba ministère wana ikei na maboko bato wana yo pe o se plater lelo soki ministère neti ya justice ya défense et que pas bato wana to suka wapi mama kala. OK. Merci beaucoup. Bana Nzambe, omoni média comme belé surtout na diaspora. Média et comme belé ezana na bato belé ba ko loba makambo o ba yebi ni mutu bato ba yebi politique te bato ba comme loba makambo pona sepelisa bato ba otiela ka bango ba commentaire. Soka tali ba commentaire na likambo ka loba ki bo aye po sepelisa bato. Très bien papa. Bana Congo bola nanga surtout bino bana au peuple bozala kata Kinshasa bola nanga très bien. Papa nga ningi na ebisa yo boy. Tozo kana biso ka ba rimer ya makambo utolo bana tozela kaka gouvernement ebima. Mais nalingi na répondre bo papa. Nalingi na répondre boy soki lelo balobi ke président Fachi apesi défense na FCC. Mais laissez-moi vous dire, Banana Zambé, ministère de la défense, moi ya soda. Et puis, la deuxième république, j'ai collaboré avec le militaire. Bandana Singa Oju. Bande ko babolingo Singa Oju akei Banana Zambé, toye ko zwa. Nakoloba bato ngana collaboré na bango très bien. Général Eluki, général Mayele, Banana Zambé. Nalingi Nathalie Sabino eloko mako na kati armée. Ministère de la défense et administration. Ezali département moko technique te na compte armée eza administration. Ezo zo rapport organisation ya ndenge nini surtout domaine ni administration. Ministre ya défense akoki ko nommé ni secrétaire ya défense ni mokonzi chef ya maison militaire ni chef d'état-major jamais. Il est ministre de la défense pour l'administration et sa technique. Mon candidat Bango, le commandant suprême, il y a armée, il y a force armée, Ezali le président de la République. Chef il y a armée, Ezali le chef d'état-major général. Tala Moutazo commandé, c'est le chef d'état-major général. Et le chef d'état-major général, il est nommé par le président. Donc, point nyonso. Donc, nomination stratégique qui a armé pour la sécurité du chef de l'État pour nomaka batuna ye parce que ezali département moko stratégique pour la pouvoir ya mokonzi. Donc, azali chef ya armée, azali chef d'état-major général. Chef d'état-major général na président, azali commandant suprême, ça la cabale na bango pour mieux sécurité ma camion surtout mais ministre, il y a défense n'a rien à voir. Donc, ezé loko ya ko bangela jamais et à la base secrétaire général. Donc, pas poignon sur stratégique le chef suprême, c'est le président de la République. Toye ko zonga ndengo utukolobananga na papa na justice oui na yebite eza ba imer ndenge bakoloba ke apesi même ceux qui apesi na ngai na moi analyse nango na conseil la peuple boyeba ko bangate parce que un ministre ya justice azali ministre ya justice mingi koti na politique justice ezali procureur général ezali de binomo bono la cour constitutionnelle ezali juge ezali donc d'accord oui juge donc c'est ça donc cela veut dire que président de la République il est toujours au sommet donc président de la République mutako vote ako nommé juge a nommé procureur, a nommé juge, tel président. Yemouta a nommé le ministre, il est là, et le ministre, il y a justice. Azan a droit, il y a bloquer décision. Il y a président de la République des ministres à justice. On peut savoir un exemple typique. Tant que président Nabiso, Fachi Wayezu a prêté serment, a promis qu'il a bimisa. Prisonnier politique, le ministre, il était là, tant que il était là. Tant que une décision à Salisco Bourdona, c'est Batoana Babimi. Donc cela veut dire mon konzina bango. Ce qui est le président Fachi a signé Bakorwana souci pour gouvernement et bima le plus vite possible. Vous comprenez? Parce que ce qui gouvernement est dans le pays, il y a une crise. Donc, il y a un chaos.
vous avez vu quand même dollar tala biloko matitalo et dollar tout ça là donc il y a un moment qui a signé il a fait tout de suite puisque objectif ya fatigue voyez sous ezali pour la solution meilleure pour na peuple naie la promesse nyonso ya pesi bango malgré to moni mbuma ya moko déjà ekobote ko ça malgré gouvernement ya la quitté mais à l'immédiat soka signé biloko wana puisque blocage à la tête gouvernement bima puisque objectif naie azad disponible un objectif n'est pour na peuple naie donc cela veut dire que na katina justice ministre de justice n'a rien à voir. Parce que le procureur au président a nommé, état de droit, juge, procureur, tout ça, le dossier. Puisque le procureur, constitutionnel, même ministre de la justice, président, Pessi, Ndingisa, Bakongbataye. Donc, et ça, il y a un puisque on a yebi, yangwana bandeko babolingo. Et puis, il y a un Nathalie Sabino Baranzambe. Bon, là, on a très bien. Nayoki wana balobi ke président Fati a pesi finance na FCC. Mais bon l'andanga très bien Baranzambe. C'est pas grave hein. Vous savez pourquoi? Ce qui le président Félix a eu budget. Tchotchen. OK, parce que budget d'azo ko gérer finance. Donc et comme on a kobi makamomi balé. Lisonaliso. Finance, ça qu'on contrôle budget ça qu'on contrôle. Donc, cela veut dire que finance, ou t'as gérer finance et ça budget. Budget, il y a FCC, état des droits. Parce que budget, la finance, budget, on doit programmer ma dépense. Alors, comme Fati, objectif naïe, projet n'est le peuple d'abord. Mbongo bakope sa pays budget na maboko ya cash. Cela veut dire ekozala ndenge wana azali moto yo alingi transparence. Vous comprenez? Alors bino finance bikamote bo contrôler penga budget pona nini bo bandi déjà ko kanenge bakoloba afacha so sala ba dépenser va ça non yango no moni bo yo catch yo FCC yaka na finance ngana budget suko projet na yé pour ça la nini mbanga obanda ko bima seno ba projet d'abord le peuple d'abord puisque FCC ba garantie Fati balobi toko aider yo objectif no nyonso oyo zali nango pona peuple na yo pona mboka biso to pona ko aider mais ce cas de finance zali mbongo te bande budget de mutazo gérer mbongo donc moi je pense que na côté on est na kanisi bo yokinga moi moke alors na ko ka suba to ba oh FCC zu mine bande ko ba bolingo boyoka bo bangate ministre ya mine na ko bisa bino bande ko ba bolingo soki lelo mboka na biso piamaki parce que ba ministre ya mine ba beta ki corps na président de la République puisque ça rendé ngwan. Moi j'ai vu mon frère Moukamba avec le président Maréchal. Sauf que Moukamba zala qui très bien hein? Parce que Moukamba zaki na l'air moi Maréchal mais non mibe ko kufate tout ça là mais non mais papa to benda histoire baluba mais miba oyo donc azaki koloba mais oyo ya biso ya gouvernement oyo ucho bimoyo ezalaki donc ministre amine ba bengi na mokonzi na bino ndenge boyebi wana kanambe abengi yaka oyo eza autant tango ministre amina komona président copier il pas kusala na copier on moni ba PDG jikamine ba komi ba milliardaire au mona ba ministre amine milliardaire parce que mokonza ko yiba ya ko yiba likamba peuple etali bangote mais tandis que maintenant là si le président a été ministre amine FCC cela veut dire et souki bongo bah PDG, bah directeur et entreprise, oh y a matière. Le quoi la PDG, Camille PDG Amiba, c'est le président qu'on nommé. Tant que président ça qu'on nommé ngo, donc cela veut dire bah président qu'on tient bah ton entreprise et puis botika la quoi bah que Fatia Zayaya. Et là bo sana. Zamba songi bino bosu président yaya yanke na makamonyo surtout. Donc cela veut dire ndenge boko mona pourquoi bo mona zozala na batwakala. Batu ba comprendre qui était pour la PDG ya Miba. Il y a Jekamine. Tant que président PDG Jekamine, il y a bateau à nommer. Bateau ba quitter. Pourquoi? Parce que Yazali wana a fungoli motema. A sololi na bateau wana bako laki saka ye. Bateau akala. Ndenge ni bazala ki koyiba.
po boye bake grand yaya alobi ngana ko collaborer kana batuwana ba pesa tous les stratégies président PDG wana je kamini soki batia yete to ngai to ba tono wana tala ba tono na biso iranium ke na Japon soki na Chine ba tekisi yango kuna na kombo ya président Fachi Mikolo soki PDG wana anomete to ngai to ba secret wana pourquoi Amérique a tombo qui a eu colère le kola kufa sala tout ça bande ko ba bolingo donc cela veut dire que c'est président Tangazo nommé directeur général à Miba, directeur général à Chikamine, il y a Kilomoto, tout ça, Bandego Bolingo, pillage, puisque pillage, il y a 18 autres comme les lobes malheureuses, Mouindate, Maïte, Nzelate, et le côté la Talimbo, Boujima, il a collé, la Fatia côté 6 mois, pas comme que Benga n'a média, il y a diaspora, Fati, Oji Bokonzi, Bongi Samboujima, il a banzera, Ezali Kambo, Fati, Fati n'a pas gouvernement, moi, tango moki à 6 mois, bon, moni makambo ya sali. Donc, cela veut dire que les PDG basaki na entreprise comme pillage ezalaki ba ko bazali copier mais tango ba ko ministre Amine Batie ba ko tia na entreprise Batie ba président a nommé ba directeur général de entreprise amateur et puis a ko tia ba directeur wana kaka bongo te Fatia ko créer a ko sala ba comité technique ya suivi bande ko ba bolingo bon mona bino donc exact kokoso peuple congolais n'a pas quoi cirer binoké Fatia ko réussir objectif n'a projet na sali pour les peuples d'abord beaucoup sepela donc bo bangate si et kozalake mine ba pesi FCC na ministère la mine ce qui kozalake ba pesi FCC ni comment dirais-je défense ce y a on a webisa binoké bo bangate puisque stratégie à Fati moi na wana a souffrir na papa na politique plus de 30 ans jeune ayebi makambo bele puis azui ba conseiller ya makasi tabo mona tambola ba président nyonso Afrique ba yoki ba bito mona no mwana bwanya boete donc peuple congolais bolanda ba distraction te campagne ba opesa biso ya butu na moyo donc ça c'est ma réponse compte tenu ndenge ces anga dabi ba toba kolela pona ba ministère ba pesi FCC ministère mais le chef le président ce qui finance azu finance et apona ko libérer mais mutabombi misolo falanga budget que le Seigneur vous bénisse économie na budget. Ok, donc Mama Kalanga yo penza ki sabate mitema vraiment soki bazo Rolanda yo et sengo motema batu ekiti mais Mama Kalanga bango bazui 42 biso tozui 23 mais sikoyo gouvernement eza kozela nini basi basinyaki ba papier nyoso tant basigné ba papier makambo esili donc siko to umeli su une semaine bazali kozela nini poebima. Merci beaucoup papa elo na kwebisa yo grand prêtre César Ngadi mon fils na kwebisa vérité il faut bondima Fachi azelombe Fachi bazakaka na cash IDPS na cash et na nini cash zakaka batomi bale MNC na pardon comment dirais-je IDPS na nini ya Vital Kamerhe parti ne ani voilà INC baza INC na IDPS bango mi bale bazu 23 mais tango zoka FCC ça plus de 300 et quelques partis hein? Plus de 300 et quelques partis puisque Kabila asalaki abengi batune ba camarade nae ale yo kamata falanga sala moi partino kamata falanga baza soki 300 quelques yo zilo komona anga na ko bane ko zalande likambo papa zilo komona baza plus de 300 quelques ce komoni ba créer banini wana nyoso tout pona ba parti wana ozomona wana tout ça là-bas comme majorité ce qui FCC et le côté baza plus de 300 partis bango bazu kaka 40, bazu combien? Bazu 42. Bazu 42. Et donc, caché, ce n'est que normal. Et là, on a vu ce ce qui FCC Bazala qui majorité, parce que le grand mouvement, il y a Papa Bahati. Nzamba Pambolo, Papa Zambala, solo, Nandimi yo. Ce qui Bazala qui wana, oh, Parlement, baza majorité. Alors, dans le Sénat, ils allaient qui d'abord partir à Bahati et jouer dans deuxième pont. La deuxième position, Bahati abimi kuna.
lokola bahati abimi kuna po tuningo lobi mama ndenge nini gouvernement ko bimate bana nzambe boyo kabino bato bo tuna ndenge nini gouvernement ko bimate po boye bake Fachi mutu mo azo diriger azalité c'est lui le président ceux qui FCC zala qui majorité partout avec personne qui ngo poids makasi za majorité c'est parti à bahati aza majorité na mouvement na ye mouvement dynamique peut battre dynamique ba parti dynamique ko evanda il y a ko monter à 3 4 5 personnes les partis et vanda yango mtepe c'est majorité parce qu'on a 4 il y a 43 wana bazu est-ce que bahati aza wapi yango na moni sko bahati a moni mokonza moni déjà le président puisque il est le président de tout le peuple, il est le président de tous les partis. Azali wana ka pona kashite na FCC, Azali président de la République. Mutuno sazana na droit, likambo bati za officiel. Bati na mouvement na ye, yango mutesa ki ko appuyer nani appuyer ki FCC. Ils ont découvert que les dictateurs alingi ka PPRD. Et tala nenge PPRD a eu confusion pona nani Bochab. Soit-disant l'homme fort, l'homme qui connaît tout. Bande ko babolingo, yangwana yake comme on a président. Ake comme on a président, baati. Alibi mais il faut yeba président. Ngana bimi déjà na FCC. Oyanga mouvement que donc il faut oyeba tant bon partager pouvoir oyeba nga. Il faut mouvement nga pe en tête ezalana première vice pardon nazala ministre d'État ou bien nazala premier ministre, premier vice-ministre na kati ya gouvernement yeko bima mikolo. Eza grand mukua. Yango na président koko boyali kama bon te fa côté lango. Il faut benga sikoyo président na bango ya moral pour na batala kama puisque ezali ndenge wana puisque ceux qui bango bazala ki majorité na parlement mais ba benga ki yango parce que ceux qui totali bien pour président na biso ça gentil. Normalement na midi tout temps banti alongwaki aki kokota na cash elinga ko bangé ba vanda batala siko majorité za na ba traiter mais président na biso lokola ana posa gouvernement ebima à l'immédiat peuple na est respiré parce que dollar et mati biloko mati talo yango no moni bande ko ba bulunga ba ki ezo bima à l'immédiat mais dans 24 gouvernements ezo bima koko bima le lolobité puisque faut batala bien likambo ya baati je pense qu'il na répondre papa na kana katio yoki. Ok, donc au répondre vraiment qui t'a condamné au message qu'on répondre, mais avant de continuer, de marquer pause moukier, donc tout senga na technique ba balancer biso quelques publicités, donc tout zongla maman kalanga pe apé maman moukier parce que température est matilicolo. À tout de suite. C'est la TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France ezana kati. Ba chaîne ya Congo ezana kati. Ba chaîne ya Londres ezana kati. O ngomona makambo ya politique ya sika. O parti AA ezana kati. O parti BB. O CFAIO ezana kati. Ya la TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na la TV. la TV. Mais ma biso nengozo ma biso wana 4K. Machine ma daka. la TV. Bienvenue dans le monde de CPLA TV. CPLA TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. De retour sur le plateau, donc merci pour ceux qui viennent de nous joindre après ces spots publicitaires. Donc, Dena Epsagibino qui est aux Ali Awa na émission 5 minutes version avec invité Nazalina Mama Kalanga Bomoni Ndengi Mama Kalanga Lubaka vraiment avec clarté na makamonaye Sogazo Loba bozo senti penza ke makam oyo azali koloba ayebi yango et puis Mama Kalanga a kitisaka batu mitema. Donc Mama Kalanga tozongi sikoyo awa vraiment ngai moso na yambio na yokake sengo na motema et pesa nga penza posaka kato kende na mitune ebele mais émission zalaka na ba limite ba heure mais siko Mama Kalanga na ningina yebisa pesa eloko ezo sala batu motema pasi na ngai mo pe personnellement Mama Kalanga toza ko mona président na biso alanda ta exemple ya président o Angola te ya koti a bengani bato longoli batu nyo surtout mais o yo président na biso azali ko sala ye moko aza calme toza ko mona soki a vandi na bato wana azana e calme comme si rien n'était et puis président azali même kolia na kanambe o biso to banga to mo aneti kanambe ko chaka poison kaka atali biloko boati poison mais tango président zolia na bango aza calme
atomboli vert o bato bazo comprendre ta atomboli vert pour na nini mama kalanga okoki ko kisa bato motema oyebisa biso vraiment eloko nini ezali koleka na présent na biso tanga zo yamba bato wana. Merci mingi grand prêtre, merci mingi bande konyo sobolanda biso na Kleboa 5 minutes avec César Ngadi, tout le monde est d'accord. Motuna na oyo bato belé. Na okaki me na basiti mususu bakoboma président bakoboma ye na poison azolia. Et si ka wana président yambaki ancien président ezali esika ya président Fachi wa Yesu. Esika na ye masolo esengele basolo la bandeko zeki masolo moko makasi. Masolo moko minene puisque Fachi akoki lisusu kondima ko umela te fo gouvernement ebima. Alors blocage ezalaki na côté na bango. Il a fallu qu'il abenge basolo la. Une fois pour toutes ce qui koko se kozala yazo ba disposition. Et puis bandeko ba bolingo wana nga na kolo bango te na tongi munoko nanga po eza secret d'état. Ce qui balia qui azaki na nouvelle mo walinga pesa yi akoko pesa nouvelle wana te avant que balia. Non. Mama kalanga na kati yote nani alinga ko pesa muninga nouvelle. Le président de la République a pesa donc a pesa kanambe nouvelle. Oui, ezalaki nouvelle moko très fort et très délicate. Nouvelle wana donc président Zwaki yango depuis ba mois ya eleki. O batindela ki nouvelle wana. Est-ce que lokola bato batindaki nouvelle wana sengela isiko bango mo bakoma ki okitaba ya na kati ya RDC yango il fallait que abenga ndeko ne po informer yango. Ezalaki message moko personnel pour na président sortant. Alors et puis na ba solo là pour na gouvernement puisque président Fachi alobaki trop c'est trop peuple nzaleleki soit kuna ba makelele ya bebola na ndenge ya ba scénario monté et lobama kipeli kambo ebola et lobama kibande obabu e ko pesa parce que mona leo na kati ya ba media batu bazolo ba kambo ebola bande ko ngana ebisa kibino ngana benga ki ministre moko avat démission na lobi papa to ko kamingi likambo ebola bisone to benga na ka ndugu c'est mon frère avant comme ministre de santé to yibali très bien na Bruxelles na bitata mais beaucoup la kisabiso te bembe moko te la kisabiso ta famille mi bale mi sato na ta facha ko ti bokonzi famille e kufi ebola to kaki na sir kuna kapa élection ko sa mate po ebola bola kisabiso ta famille mi bale mi sato balele ebola peut ko mona na bato ene bazo ya ko sala ba scénario balobi que le ministre a démissionné pour na ebola. Tomoni tata wana ya Croix Rouge mona ndenga lati wana soki BDC bole kotitina na kati ya lingwala na Kinshasa boko keloko c'est trop tard. Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur et vivant. Pouvoir ya Congo lelo ezali ya Jésus de Nazareth mona ndenga mutu ango yemoko akiti sinzambela ya lobi na pesi yo makambo na yo okio bozila. C'est trop tard. Yango na bandeko ba bolingo ebola ou pas. Bomoni bino moko ebola mais botala ndenge investir bako ya bota. Et ça peut bien bonobi ebola. Mais natango na bapesa bango faranga. Mais natango siko Fachi yaka toko yoka ebola toko soutenir kamata autant de millions bapesa 300 milliards 360 milliards pour ebola. Parfois des malheurs est bon hein. Bosali scénario pour na ko saboter mokilango ba ba kebole kotina bato bolingi botinde bolé ya nzambe na bisana ko bisa bina tabo tiebola na nzoto abato. Kabali na bina bosali boko tsebola ebola wana ekotufa mana kombo na Yesu Kristo. Fatia ko réussir objectif na ye le peuple d'abord. Oyo Tshisekedi Etienne Wamulumba personnam abundaki pendant 37 ans. Je vous confirme, ce n'est pas ma bouche, c'est Dieu. Et Kosalema. Puis surtout, la première, il y a que combattre. Objectif, il y a Etienne Tshisekedi. Wamulumba. Mais je suis confondu. Dieu m'a confondu. Yangwananga Nzambe mutalobelanga. Yangwana bana Nzambe nazalanga na mingi ya kolobate. Et là, on a quoi bisa papa nangina peso moi réponse muke. Batu bazo comparer situation ya Angola na situation ya RDC. Situation ya Angola na situation ya RDC, grand prêtre ezandenge mokote, Lorenzo Auti na parti MPLA. Lorenzo azali mwana ya Eduardo Santos. Na yoki na site moko wana 110 ans
journaliste français ayebite, lingala ayebite, bandeko anglais na munoko ya mboka ayebite. Tatona gilet nyoso kaka bandeko babolingo eza pasi pe mawa. Pasi pe mawa akolo bango. Alobi président Félix, tu dois démissionner. Bandeko babolingo eza pasi. Tu dois démissionner. Sala lokola moninga na yo yangola sali. Pe mutu na zoro bani journaliste na zoro ba Eduardo ayaki na mboka nanga ayaki awa tozombe ki tambola na voiture tozo kota tozo soigner. Quel mensonge. Quel mensonge. Bandeko babolingo c'est faux. Tant le président Eduardo Santos ayaki na Espagne. Moi je suis allé là-bas puisque nakopesa bino kaka pasteur Azara paraît pasteur Damien. Botuna pasteur Damien biso tobenga ke le géant azali à l'église des Saint-Denis na Paris na recommanda ye na Angola na famille ya maman Anna Paul l'épouse première dame ya Angola o batukobima na famille wana akine ko sala musala ya Nzambe kuna le grand frère propre ya première dame ex première dame son grand frère l'église na ye pasteur akende ki andima kiteta na bine kende kuna ba yamba de ma part eza ma famille ona yebi bien na kenda na ngola na sa musala Nzambe na kota na famille wana pasteur Damien azana pari abotuna ye akena ko sa musala kuna ba yamba azonga na Bruxelles abenga bi mère na mona na note yaka na pambo mananga mais non mama kala na ebeloni na opesote tango apesi enveloppe na fungolo na tuninga bitata bonga moko pambo linga boyo moko zi combien azali akobisa bino makamona kolo mwana moko azali wana nièce ya mwasi ya mokonzi intercession oh ngana bana toujours jubilé na créé yango tina Angola ya première dame sortant nièce na ye Anelza tango ba komi na Espagne tata mokonzi asia ye pour problème na ye ya miso je suis allé en Espagne na katia ba prière j'ai fait 20 jours mais biloko ngana oki tata wana koloba journaliste na kata city na yo Eduardo Santos ayaki awa aye en exil babe akimi et tout ça la bande ko Lorenzo ce monsieur là c'est son père Lorenzo azwa ki ordre pas ya président lobi état de droit tala batu nyonso mona kike ba frodaki ba pia ki parce à partir ya bana o yanga sala musala na tikyo libre sala musala na situation angolaise ali situation lokola nemo ya biso o salamité biso to uti na kati ya occupation to uti na kati ya pillage to uti na kati ya souffrance muto azala ki ko diriger mboka na biso zande ko na biso te bande ko babulu o kene ko comparer likam o voilà type wana ko lobana kata city na lobi bo monité président Lorenzo tango aye abengani na mwana ne moko Isabelle bino boyebi histoire Isabelle yaki mutu mo fallait pas asala même la pétrole puisque ça sera et puis Isabelle c'est une femme qui a fait vraiment bande ko babolingo plus de ceux qui sentaient na Milton ya bangolais. Cette femme a créé les entreprises. Cette femme a aidé le gouvernement. Cette femme, moi, si elle m'a yé les commerçantes, moi, si elle sango, oh, elle sali sangoti na carte Afrique. Moi, si on a bande konanga, partenaire baye, investisseur baye na carte Angola, pesi bangolais misala ya kosakanate, bakosalati jusqu'à ba usine. Ezali ko tailler ba diamant, ezali ko sukola ba essence, tout ça bo kina na ba soyo, na ba wapi, c'est Isabelle. Mais comment ça fait-il moi na wana ngako zalane kutu PDG à pétrole té, papa na lobine zela muke en attendant ce qui le reste ya sali gouvernement à sali installation ne bon de simanango yokolo. Ba to ba kolo ba masolo oyo ba yebité. Le reste Basolo na président avec ça musala no calme tout ça là mais yoka bandeko babolingo na ko ka journaliste wana ko babike bandeko bakoki ko comparer situation ya Angola le reste outi na MPLA le reste azali mwana ya Eduardo Santos le reste azali mutu oyo ana témoignage kitoko président na minute tango apemi aza tranquille avec le reste ko sala musala ne kitoko Isabelle mwana ya président Asa moi si o bande ko babolingo ba entreprise combien de Angolais o moi na so na pesi misala o moi na so na salisi oui toebi to ko boya tena kati bana mikonzi yak mais quelque bana peut-être mais tato azwa ko ba makambo ebi mutuna makolote le président est venu avec pour basale moi toute opération de nettoyage à cataracte moi je suis allé là-bas Espagne pendant 20 ans nièce et moi c'est mon cause Anelza
Pasteur Damien elle a beau na pasteur Damien a recommandé que ndati a contacté na mundaka mukonzi a solo na moi c'est mukonzi de la part à Mama Kalanga et sa famille on a yebi beaucoup combat le reçoyer na Belgique il m'a reçu le président et lequel qui mona na syndicat za botuna ye bandi ko bolingo pourquoi batu bolingi ko ba makambo boyebi te boyebi mutuna makolote Félix il faut alanda mais non gouvernement kuna changement salami kuna le reçoyer batike le pouvoir na président Edouard dos Santos ça n'est mon situation le kana Kinshasa pour que ne koloba que non Félix il fallait qu'elle limoger est-ce que constitution Angola na oya biso ezali ndenge moko donc kozanga ko ba ngona ko senga yo journaliste ozoloba c'est que il doit démissionner ce qu'on so moi la tala batune ba osala double pas ba osala a démissionné particulièrement atikela tambo mwamba ce qu'on tango yo que Félix a démissionné so totali na kata ya constitution donc a démissionné particulièrement tambo mwamba donc batone ngona ba ko ba ke bazali bata changement boyebi ba politique te bana malembe ozolanda nga très bien na boy ko tanga comme pour la peso valeur. Ce qui est d'abord, il y a une monotonie. Okoki ko kamata message na média na yo message moko parlant pendant 30 minutes 20 minutes ngakuto la ndako susute soka bandi boye na kati puisque je ne comprends même pas lingalo yebite français yebite anglo yebite loko mo yebite bana boya malembe yo keneki na Kinshasa tant Félix a ce pouvoir na mona ki na Kinshasa oleka ki wapi na mwa ba wenze na mwa bisika moko bobengi ba ko filmer na ba kwankwa moko boy mais Félix pendant 37 ans Félix Saza a vendu, a eu risque face à face. Est-ce que vous avez vu maman Félix? Tu as vu papa? Est-ce que vous avez vu matin qui chasse ta bine à Kobimate, maman, ce que vous avez fait? Félix Saza qui na permanence, il y a IDPS. Il a quitté la permanence à 1h du matin, à 3h du matin, il a tomba permanence. Mais yo zoloba awana kati ya média na yo okoloba lokola mbuta donc bino bosaka ceux qui ont bâti le moins commentaire na ba fumeur de chanvre yangona na so pambola bana nga lokola ba César Ngadi na pambola lokola ba Christian bosembe na ko pambola bana mayelo balanda ba ona bato mayele nga et comme ça ngate puisque bato bolanda titi mouvement ya bato po batyelinga moi batyelinga moi ba commentaire na malobo lokona na chrétien qui Félix tika na continuer ko chrétien au salini au salé le côté ça mami oyebi histoire yangola te papa attention oyebi histoire yangola te et puis le ko ba pour le président Edouard dos Santos keba muto na ko ki jamais ko kenen exil parce que il est le seul président oh lelo ceux qui impellent 10 000 €, c'est à cause de cet homme. A bongisi mboka na ye, a vandi na mboka na la réputation à kitoko. Alors bela ki l'aurait sur état de droit. Salam salam aussi ça jamais bala nanga ko kanga kanga. Moi Isabelle alongwana pétrole ya ko bengana te. Alinga ine pe kutute musala wana na dernière minute attend avant yango ina ne wana linga ki konte po ana misala nebel. C'est une grande dame on va ko respecter même à niveau Afrique. Attention. Yo lo baki nango solo kana syndicat tuna syndicat de kololoba na moni Mama Kalanga koloba koyebi so qui est Mama Kalanga attention elo ngena lo bakaya mwa papa. Ok, donc Bilomo Bolandi Mama Kalanga donc alingaka ba toucher na ba place oye ayebite parce que Mama Kalanga aloba kezali vécu na ye azoloba makambo ayebi Mama Kalanga to komi vraiment presque nasuka ya émission yo na yebi ozalaka na Belgique. Mais makambo ko leke kuna na Belgique na moni yango epesa inga ma isiderenga en même temps o komona o batu bazali kuna na Belgique basali sitting bazolo bake no bango balingi Félix Antoine Tshisekedi ayate bango balingi do babiloko babando sala pona kanambe bakomi ko sala yango lisusu pona mwana mboka président na biso oyo toyebi papa mama na esika koleli mais Mama Kalanga okuyi kolobani vraiment na makambo oyo ngana weta ikomona batelemela balobake toboyi venu ya Félix Antoine Tshisekedi awa est-ce que vraiment Mama Kalanga na linga yo ndengi oyanolaka okuyi kolobani papa nangai nazalaki na réunion moko ya immigration naki na réunion moko ya office o babengi office ya ba réfugié ezali na mibeko moko décision moko bakamata ki papa na ko lobelo ko te pona tika bango basakano mona makambo ezo salima o ba belge bazui eza soni pe passe mais ba ole ki satango na bango pamba c'est trop tard Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine Wayesu le président élit à ça n'importe qui.
Et loko bango ba osala ona papa tika basala tozana yo na kolobe loko te parce que na lobi ba kozwa mayeli na kolobe loko te bazela kaka président Eli Chilombo Félix akita na mboka Belgique babima bato botala nga lelo bo commandati Félix aya moto bima na yo problème ezali bon siko bokomona puisque kozala leçon extraordinaire pour nga na yo ki ngona landi ya moto te ebisinga ngamo ko na kei parce que ezo lekela occidentaux, Europe, mobimba partout. Lobi balobaki, Rwandais, étrangers, Rwandais, mais ça là, il a combattu Félix Tshisekedi, moi, il y a leader à combattre pendant 37 ans. Etienne Tshisekedi, Azali opposant d'histoire, papa. Oyo biso motomoni, ngana yebi mokolo moko papa nora lobaka wana. Excellence, Nzamba Pambolo, papa place aux Ali, Nzamba pe so longue vie. Papa na biso honoré ngwanda lobaki mokolo moko alobi Félix Chilombo te alobaki Félix ita alobaki papa Tshisekedi mais Tshisekedi papa ngana yebi soko lobi liloba moko peuple no ko telema to kosisa likambo yo abeti sita lobi Tshisekedi etienne na mona kiyo ya balobeli ngate ndengo fuka misaki oko fuka misa Mobutu a genou batunya surtout bayokaki vidéo wana ezali oko fuka misa Mobutu ko tchese a genou papa Tshisekedi tombola loboko na yo peuple abima lobali lobamako eza makambo hein mais lelo tango langage ko changer biso je ne sais pas si c'est la haine je ne sais pas ce que eza mote balinga papa on aurait bisanga mokolo mokabi maman ngana likambo na bato wana te okipa mokolo balongwe pa mwana mboka zu pouvoir ngana kozonga bon na koko pese raison pour petit siko batango balongwe na nute hein mais bakolongwa ka chaque chose à son temps. Moi je pense que pouvoir ya mwana mboka zu eza po biso surtout sangana biso surtout to mais biloko ba osala papa ya soni mais ngana ko biso papa nga donc ba belge ba français Europe mobimba bazozela ba congolais soi-disant ba ko bima babi toko sala bo yomoko ko yoka na noter date na bisi bino bana mboka nyonso bo landanga bo noter date eloko wana e ko sala mate pour ça passer bazo comprendre les sous ba congolais te donc ba mindele ba ko mobenga batona babi ba ko sa tamsu na maladie na mutu yango na des gens comme cela bazali ba rebelle baza ba terroriste ba ko vendre suna mboka na ba honte mutu bazuen likamande ngwana papa ngana olobelo ko moko tena ko bimisa sécurité ya gouvernement belge tozi la kaka totala na kasimbala mo ele kaki atamu susu bakende ki bazonga ki mais yambalo na limite ce qui mutu akozonga donc je sais que c'est Seigneur nazali kamba ko lobate papa ngai natali sabala na Nzambe bana mingi babenga kinga surtout ba jeune balobi mais maman ndenge ni lona kasima kambo mama nanga toujours mona donc Kabila na ba beret rouge na ye wana mama ndenge ni tokosala ni ta ba beret rouge ba balobi kaka liloba moko boye ba jeunesse ya Tshisekedi nani mukoko akeko fuka mukoko je t'encourage mon fils que Dieu te bénisse Tchotchen mais loko kana osengo ko bimate kobima libanda ya idepeste yo mo idéologie ya tata na yo Etienne bino nde fo bokene nango tina suka merci courage nalingi natalisa ba peuple boyo kanga nazo senga mwana na ngai Deni nani Johnny Waipi l'homme à la taille de Jésus a témoin l'homme à la taille de Jésus tango na uti Burkina Faso na eka pa yo kike na ye wana mwana na ngana koti media mwana wana ndi abandi na nga media ba internet yo YouTube mwana wana Johnny Waipi mwana na nga apesi mbote mikolebele tata na koluka yo na bosani yote mwana na nga na bisabino bande obabolingo tango na uti Burkina Faso aye amona filme na teli balobi mama na makamuni na komono ngala bi yangwana do biso toza bibemba nyoka tolinga sukolo bate to bomba to kufa Nzamba sa bongola biso mais relation ezali evanda bana Nzambe na uta na Burkina Faso na pese bino témoignage moko Blaise Compaoré azaki très puissant très fort armée na maboko nae peuple na maboko ne parti ne majorité l'homme de Sarkozy basala ye mbum bolandanga très bien et quand moi je quittais Burkina Faso tout solo dina Blaise et puis c'est nabi papa
yo pe bimata na grande porte était tata na ngabongo makambango mbula pe bele bo tout sabina bino maman je suis encore là 10 ans ba chef coutumier ba soutenir nga peuple na ngazali dragon rouge yazala ki na ba jeune ba benga bango dragon tuna bokina benyonso dragon rouge ya bo ngana benga ka bo blaze bande ko ba bolingo tali yo moko na bokina na tali modèle moi mbali wana zakinga oyazana et quand je quitté Burkina na Otsozonga même pas 9 jours même pas 9 jours bande ko boyoka mutu moko kaka bima sali kaka message pour le pays et côté armée et côté na ba dragon rouge donc na ba konzo bazala ko yoka te ba opposa 4 ans bazali mutu na kwene tous les 4 opposants ba yokani peuple mukolango tanga bima ke zalaki ba dragon rouge ba boyeboy tout le peuple mais tu connais la carte parlement Blaise Azalaki majorité bande ko boyoka na carte gouvernement armée surtout armée moi na mobile temps Blaise Pakatio ba pesa qui est le général là l'ami intime ya Blaise comparé les beaux Blaise bana nzambe boyoka et là qui somme si je me trompe pas la carte c'est Sarkozy qui sont na pouvoir des Hollande bande ko ba bolingo boyoka ba ko kitina balabala tout le peuple basi soda ya talin mouvement ya peuple bande ko ba bolingo le beau Blaise l'homme fort ngamoko 9 jours après Johnny wa ipaza wana butuna bande ko ba bolingo ba benga ki France hein ba lobi tous les 4 présidents au balaki ko kanatene de l'autre za ba lamuka ba kache ba wapi et tout ça là mais ba les peuples bimi et ça qui sous peuple lobi to bimi abona kamba parti te na ba dragon rouge ne to mona ba beret rouge ba ngonyo so ba lobi Léon Jolelo papa il faut otika tika terrain to respirer moi muke ba benga ki France hein France et le Bénin et bengi les 4 opposants. OK, France elle est un opposant la bango ka mako mais ba bengi tous les 4 opposants bi boye bisa peuple malembe bombe kanana ko kanga bango bakitisa motema muto wana to bimisai hélicoptère utaki France ya Puma hein et qui quitter Toki Blaise et coacher na kati avion Blaise s'attendait quitter bino bato bozo ko banga bandeko majorité tous les parlements qui na maboko ne armée tout na maboko ne mais les peuples a tellement qui lokola motomoko Léon Jolelo lo baba Swahili makambo esilaki Blaise bakumbi lokola moi petit moko boye na kati avion na Côte d'Ivoire jusqu'à aujourd'hui. Donc cela veut dire chaque chose à son temps. Nazala mingi akolobate to comparer ba pays mususu na pays na pays na biso bo ba vendele ko ba équipe ba pierre ba bomi ba assassin et ça lokola Laurent Sautin Jean Laurent choisi pouvoir tata tikele kote zala qui était bana nzambe ngana ebi Jean Laurent so wana na ndenge na ngana lolenge nanga ngaso na zwa document ngaso ki na ezali mutu wana bande ko babolingo boko yoka na ko pesa bino mo témoignage nanga mukeba ko bengana bazaigwa baso bengana bazaigwa bande ko babolingo ezala ki na 2007 ngana koti na bisi bona okene na kuka na kiti na kuka bo bande ko babolingo ba policier na bazubition civil batuninga voce zerens ngana lebi pour que ewe zerens voce zer documento na documento za zaigwa na bi 100% zaigwa wapi document na ngote ba tchenga na mitu ba ko kanga ba les frontières ko kanga ba ko tindika ko kanga ceux qui kaka bande ko ba bolingo ba zaigwa no so ba ki ba baza ba congolais ya soyo ya wizi ya bwenga bibo kene ko ba kene ko tuna mino ba mboka na ba ngara za zerens tango komi to comme pas chef Jean Laurent soit tellement qui volant civil tout ça ba ko tuna ba tuna voici zerens ngabi ewe zerens c'est 5% zerens nous pouvons mentir il falloir tout est verdade na constaté 100% zaïwaz obeti petoloza na mukanga bitala mukanda église na nango yango na mukanda musute po atana kufi atana kwa ibana mais mukanda wa na na côté j'ai parlé la vérité Laurent soit talinga chef wana junga atinga bonzoka batuno soto bakoloba na kabinda muluba boy bakoko tune mboka no village alele munoko ale bangonyo sur la frontière c'est le chef Lorenzo abi 20 kamai você zerens ouais zerens mon fils 5% zerens et bon on va na boka sur ça donc ibanga bi tata et talanga mama no ndela liboy na ko boma nani na ko sali tala histoire comme na biso na mboko kuna e tata na memanga na mutuka tina ndako nanga
tata na muta edanga na zo document tata muta salanga na tata muta bande ko mokolo na kolongwa na 2011 pona en Europe na kei ko pese mbota comme déjà mo konzempela na sali prière na bi papa sunganga mais ezana bo konzimo ko lipamboli mo ozwaka na vie o ko s'attendre tene loko sali lango oyebite mais zilo komona obrigade mi amai na sali libondeli na ngina bima wa pesinga mo kama mitano nga dollar na bimi lelo Laurent soit comme président moni yamata na kaka kwa na Belgique na comme ambassadeur na bitala histoire na ba bi problème te mama yoko yaka tango ko leka na bambote tango pa ko leka na se présenter mi amai bon comprendre donc c'est comme ça bien aimé la vérité est sauvage alors bien nga bi mama soki na aider parce que lobby vérité aux ans ça y croit 100% aux ans na candidat lobby histoire je vais t'aider. Donc, na yebi mutuana a mutu malamu a mutu droitier a mutu. Donc, mutu déjà ça quoi accepter vérité, à se soutenir vérité à sa vérité. Mais les autres yoka makamba oh mais il fallait que fatia ça là ndenge Lorenzo a salé à limoger mon toté. Oui, il y a les gens limogés. Wana bazali bateau yo ba baby si makamba Isabelle, c'est une femme qui a aidé son père. L'investissement à côté ici ba mindele à côté ici ba société à côté ici ba compagnie na l'air nanu angolais na passe sa vimbi ya simbi lunda diamant so makamno so na banko kuna lunda Angola Luanda kaka pétrole moi na sala makammo wa sunga tatana ba koki jamais ko emilie ko ridiculiser ngona yo papa oyo na site na yo étudier kama makambo koloba fati ceux qui a démissionné pour na zo pouvoir tambwe mwamba Papa Keba, oza mwana, boye mbango na kati ya basiti na ba politiko boye bite malembe, que le Seigneur vous bénisse. Ok, donc Maman Kalanga, merci vraiment na ba éclaircissement na yo et pesaka batu esengo ya kolanda émission oyo Maman Kalanga to komi vraiment na fait émission na kotikela yo maloba ya suka pour en guise de conclusion parce que to komi vraiment na suka na ebité Maman Kalanga okoki ko bakisa nini na bato bazolanda yo na cluboriginal.com. Makambo oyo ngana koki ko bakisa bala na nzambe ezali kaka intoxication eleki mingi na bato bazoloba bato nyonso basutena ki fati et na partie IDPC za bo fati zo beta bango karaba zo kina kishasa fati zo yamba bango te fati boye non bala na nzambe moment oyo ezali moment ko kindi fati yamba te soko réfléchissaka bien moment oyo fati za na bitumba sengeli to bunda na fati esengeli bandeko to accompagner to soutenir ye na ba makambo ya koko salate biso tozo sala netinga mama na bilonga sanga janga oyo nga musala pesanga prière intercession jubilé j'intercède yango na bandeko ba bolingo mingi ya kolobeza te na pesi pasteur papa na biso son père spirituel le pasteur à Philadelphie papa que Dieu vous bénisse na pesi pasteur nzambe nyonso de partout na monde ba mama nyonso tu ya jubilé na pesi César ngadi mbote na musala munene makasi ozo sala papa ba benga nga butu na moyi ah mama et César na lingi pela basusu na mama mwana no yeyo mama bokonzi yeyo osepeli yeyo mona yeyo aza toujours kokoba na musala comme toujours nzamba pambola bino nzamba aza malamu donc beau partager comme l'habitude vidéo na biso ekota kotati na ba province kuna bana na nzambe nyonso bazwa basepela na obosa na tembu ya Angel wani meme nakati na mboka ne pa yo zali mukelenga ku George ndenge balobaka nzambo ya yo wana oya sala no ndinga sala no wana a changer kana ete il est le même hier aujourd'hui tellement na benga ko muluma mukaji nzamba pambola yo andes nanga pe kuna e pa yo zali andes na kati na mboka pesa batu nyonso tumbote na mboka RDC nebi que Jésus-Christ Seigneur na pesi ba chrétien nyonso o basambela pour na président na biso o basambela pour na mboka na biso les chrétiens o babanga nzambe pour nzambe ka prière à mutu nyonso tuté alors vraie délivrance c'est marcher avec la crainte de Dieu pour nzamba sepela na yo donc nous sommes les faibles tango moni ke siko na sepeli sitatate okwei na mabongo po ya za miséricorde sa miséricorde n'a pas de limite nzamba pambola Kleboa international, 5 minutes avec César Ngad. Tout le monde est d'accord. Moi, je suis déjà d'accord. Maman, Kleboa, metoyo kayo. Aye, koto kanganga yo lisusu. De lobby karaboeke. On a lobby, soko betil bako quelque part limbisanga. Maman, pour mon okozanga libako te papa nangai. Jusqu'à Seigneur. Alors, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bye bye, bisous, Jésus-Christ Seigneur. N'a pas un bon papa qui Dieu te bénisse.
Merci beaucoup Mama Kalanga na éclaircissement nous surtout au Pesarabiso na kati ya émission et puis je tiens vraiment toujours ya ko remercier à chaque fois tous ala na besoin na yo to benga kayo na lombango oyaka pona mboka na yo pona ko éclaircir bana mboka et puis batebele ba benga nga ba ebsa ngai soki oleki okitisaka bango motema. Donc une fois de plus Mama Kalanga, merci, merci beaucoup. Donc, na Balayasima. C'est la fin de cette émission. Donc, merci de l'avoir suivi. Je pense que nous avons été à la hauteur de vos attentes. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre invité. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. À très bientôt.